tant mokolo toza na toyewa lelo po te oyebisa biso bana nyonso ebalembonge toyeba tokomi na le 30 mai mokolo toyebi te papa ebalembonge atikaki ndoto ndenge toyebi koloba mpe akoti na etape na ya molimo oyo bato mingi balobaki te batie poison mobutu abomi ye to boni kasi yo ozalaki nde témoin vivant ntango makambo manso wana malekaki sikoyo toyei kosenga ete oyo limbolela biso elekaki ndenge nini mpo bana banso bayeba mpona kolongola confusion na kati ya mito ya bato likambo yango lisolo yango mpenza ezali nini yo moko kolo lisolo oyebisa biso. Merci papa journaliste Bolenge. Nayebi te lisolo ya boutique nzoto ya papa na biso papa mokonzi Balembonge eningisaki Kisasa eningisaki mboka na biso mobimba une très grande partie ya mokili Afrique na mokili mobimba pe bayike na bango kasi lelo nalingi te bana Balembonge bayeba te Balembonge ezali nde un grand laboratoire oyo makambo ya secret ezalaka te soki toyeba ntina ya likambo toyeba yango bato ya Kinshasa bayeba te na 1988 na date ya le 30 mai papa na biso atikaki mokili oyo akabonaki na biso na mokili mpo te abanda etape lisusu oyo lelo toza kobenga etape enene oyo tokoba kaka te la grande retraite ya papa Balembonge oyo aza kosala kaka mosala na ye nzambe atindaki na mokili mais na etape ya invisible. Alors soki nalobi kaka lisolo oyo elekaki kaka na le 30 mai 88 bato bakocomprendre malamu te mpo te bato bacomprendre oyo elekaki mpo balongola na moto na bango te moto moko abomaki ye esengeliki na bana mwa liboso moke mpo te ye oyo atiki biso ayebaki te akotika biso le 30 mai 1988. D'abord azali koyebisa biso te soki ndeko na ye Yesu Kristo asalaki oyo aye mosala mission asalaki 3 années mais ye alingi aleka 9 ans te c'est-à-dire aumula mingi na oyo aye mosala te donc papa na biso Balembonge azali koyebisa biso te soki ndeko na Yesu na mission na ye na mokili asalaki mbula misato ye mpe alingi amumela mingi te alingi aleka mbula libowa te 9 ans te wana ezalaki kolaka ya liboso c'est-à-dire soki Yesu asalaka 3 ans na mission na ye ye oyo aye mission ya papa mokonzi Balembonge ebandaki na le 9 mars 1979 atiki biso na le 30 mai 1988 exactement 9 ans donc ayebaki yango lisusu na nini ntango nzambe atindi ye akende na bikoro na résidence na ye na concession ya monene kuna na bikoro ezali au bord de lac Tumba po asala retraite na kuna osika asalaki mbula mibale 2 années et 2 mois bongo mokolo oyo azongaki oyo asilisi misala nzambe alobi sikoyo tokende komanda mosala na yo na Kinshasa ezalaki na date ya le 31 juillet 1981 akomi na aéroport ya Mbandaka kuna akutani na ambassadeur Ipoto Martin bato nyonso bayebi ye azali awa na Kinshasa akokende kotuna ye bakutani na aéroport ya Mbandaka mpe papa mokonzi Balembonge ayebisi ye Martin lokwa tokutani awa na aéroport ya Mbandaka lelo 31 juillet 81 ngai na yo tokokutana lisusu na Kinshasa mokolo oyo ngai na kotika Kinshasa mpona kozonga na mokuse talaka elingi kobata na 1981 entre 1981 et 1988 7 ans avant ayebaka te ye akozonga na bikolo na ndenge toyebi atiki nzoto c'est-à-dire akufi eloko te elekaki mokolo oyo toza kokende na nzoto ya pamokonzi na bikolo na juin 1988 le même jour
ambassadeur Martin Ipoto aza kotika Kinshasa po akende na ambassade na ye esika azalaki ambassadeur na Varsovie na Pologne omoni donc ezali makambo minene 7 ans avant ayebaki yango mpe ayebisaki ambassadeur donc ezali kolaka moko ya minene donc c'est pour vous dire que azalaki moto ordinaire te azalaki mosali ya nzambe ya monene mpe nzambe abalaki na nzoto na ye ya solo parce que akokaka bonga eloko moko y compris liwa na ye donc nayebisi te ayebaki yango mpe azali kolaka biso mikolo nyonso toloba te ntango tokomi sikoyo na 1988 tobanda na 87 tobanda na 86 na 86 ntango ayebaki te mikolo ezoko belema abali kotuna nzambe tokotika nani awa na mokili mpona korepresente biso nzambe aza korépondre ye te mais ekomaki bongo na date ya le 1er mai 1986 nde abengisaki ngai mpo te nzambe ayebisaki ete benga mwana na ngai na nkombo ya Gaspard Mokolo ngaka nzambe Gaspard Mokolo nde ye oyo aponi mpo azala représentant na biso na mokili nde banda date ya le 1er mai 86 nazalaki nommé na nzambe ye moko mpe ayebisi mwana na ye te na nzambe Gaspard Mokolo nde akozala représentant na biso na mokili représentant ya bana bongi na mokili donc esengelaki te tozela mbula mobima na ndambo mpo ntango ayebisi ngai bongo alobi na ngai alobi Gaspard nzambe alobi likambo oyo oyoki koloba yango na moto te meme mpa na mosima mpo nzambe abomaka donc ezalaki secret entre ngai na bonzambe alobi okozela jusqu'à ce que mokolo oyo ye nzambe akoyebisa ngai ngai pape balongoki mpo nayebisa yango na bana nyonso te yo nde oyo okozala représentant ya biso na mokili mpo na nini ntango bakomi bomba parce que alikaka tika mission bongo te wana ezali mpe kolaka lokola ezalaka na cadre ya kolaka parce que balingaki batika mokili oyo ebalemoni kaka boye te bontaba ndenge moko aza koloba fale ordre ya nzambe eza ale fale batika un représentant oyo le jour oyo ekokaka le 23 mai 1987 nde basaki nga investiture officielle ezalaki fete monene oyo batiaki ngai makoki en puissance mpo ya komema mokumba ya monsieur balongi na mokili visible et invisible mpe na kolongo mobila alors ntango tokomi na sanza ya janvier 88 bape balongi amultiplie maloba ya kolaka biso nyonso naza koloba po te bato bayeba te moto moko te akokaki atente abebisa vie ya oyo nabengamaki oyo naza kobengama te lelo papa mokonzi ebale mbongi moto moko te nzambe abana na ndoto na ye yo okende kobeta ye bondoki esika nini yo okende kotie poison wapi ekobonga te ezali impossible alors nde tokomi na tokoti en plein pied na 1988 kolaka ya monene ezalaki nini mama na biso mama gama oyo azalaki bolonga na ye esengelaki te chaque jour atonaka ye kolamba nini mpo nzoto oyo wana ya ye ezalaki kaka ya ye moko te nzambe abandi na kati donc ye akokakali eloko moko oyo ezala na niveau ya odeur ezala na niveau ya saveur et déranger nzambe donc il fallait nzambe ayebisa ye mwana na ye te kende loba na mwasi na yo alamba libundu alamba boye asala boye de façon ce que ekodéranger nzambe te alors ntango mikolo ya ebele ezakobeme vers le 30 mai 88 papa azakopondre mama alobi yo kanisaki tinga nayaki na mokili mpo na kolia mais mikolo koya na kolia lusi bakona bino na mokili te alors okosali d'abord okomononga wapi mpo tuna na ngai na ngai moko représentant azakoloba na ngai Gaspard etikali moke ngai na kolia biso biloko na bino na mokili te mpe barapport ya misala ya konganga oyo opesaka ngai okopesa ngai lisusu te ekozala nécessaire lisusu te parce que ngai tokozalaka so wapi et puis soki mampaya baye awa oya na bango so epa na ngai te tikala na bango kuna yo moko oyamba bango ale po papa bongo soki mikonzi monene lokola président mobutu soki ayawa na oya nde kuna epa na yo te alebi okoya na ye te okosokana kaka kuna Gaspard nzela okomona te est ce que wana ezokolaka te ntango atiki biso est ce que soko mokonzi moko aye na okende na ye pa na ye pa na ye te donc alakaki biso na ndenge nyonso te aza kokende kolaka ya suka mibale na président moko kaka mpona koepingre ezalaki
Mokolomoko, bana basaki makelele na kati ya lupango le centre un vendredi. Ok, un vendredi, na kati ya bisika ya bato bikisa bato. Makelele ezalaka te pour ba puissance ezokosala mingi. Mokolo yango bana babosanaki basaki makelele. Ekomi dimanche, kaka tokoma na santa ya mitano, ayebisi biso bo. Alobi bino bozosala makelele na lupango. Bobeta lupango ba puissance ya Nzambe ezokosala mosala monene bobikisa bino. Mpe bolanda makambo ya mokili. Mokolo moko, so boye bokutile esika na telemi awa ebembe bana bongi. Est-ce que ça c'est maquillé? Et puis vous avez un certain lundi. Ok, c'était un lundi. Le 30 mai 1988, c'était un lundi. Non, ils ont là. On a beaucoup illustré bien sûr que les alliés le jeudi qui a précédé, où ils allaient qui dit bon surtout comme un lundi, le jeudi on a maman mon père, Moussal, Azari, le il a mon banaï, papa Pierre Tona, basé à Bruxelles, la cour de la banque. Baye ko laka papa po bakende na ilanga na bango ezalaka entre Matadi et Boma concession na bango ezalakuna baye ko laka bango le jeudi or aloko teka biso 3 jours après le lundi mama kabango alobi papa biso toya ko laka yo tokende na bilanga ilanga na biso kuna na koleka Matadi papa bina bango ah mama yona obana na ko rater fête monene ko zala lundi alors ko rater fête monene maman le dit, oh, faites vous allez dire, oui, faites vous allez. Alors maman, alors la séquence papa te vous a fait le lundi 30 mai 1988. Moi les gens la gâté. Mais battre mon kili ce que le sata l'équipe en macasse et le bal et l'équipe. Na ba moi ba histoire wana et la kisi na ba oyo ba lingio ba na bondima bandima et ezaki ya solo mosali ya Nzambe monene oyo eloko moko ya mokili ekokaki ezala na molili epa na ye te molili ezalaki epa na papa mokonzi bangoge te Nzambe avandi na ndoto na ye eloko moko te abosa na yango ezalaki te nyonso ezalaki polele donc ayebisaki biso mwa ndambo sikoyo nakanisi na mwa basolo wana bato bacomprendre te alakati biso c'est-à-dire ayebisaki biso kakokenda alengeli d'abord nani akotika na misala na ye na mokili awa Zaki Gaï, beaucoup de représentants, Atingaï, Maboko, Ayebisi Gaï, le 1er mai 86, puis Ayebo Bimisango, na Mister Batinon surtout, puis le 23 mai 87, Batinga Maboko, investir dans la puissance, où les gens n'ont pas commencé à Mokili. Mais n'ont pas commencé à Mokili grâce la présence de Aye, et dans la Zambie, Tapé Banamongi, et dans les Moko, avant que Banamongi, basé dans Gaï, basé dans Bissou, tout le temps et à tout le monde. Alors, si quand on va comment qui na le 30 mai, le 30 mai, Ngaïna papa, en tant que représentant, tout souvent qui commande le mercredi. Dans ma solo na biso, le normalement, mais na manokité na ndingeto meseneke na santa kité alingia le blanga makambo kasalingité. Mais yango pesa ngamwa mawa na mlingo na. Mais tout le monde était mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Comme dimanche, on a dit bon, on n'a pas parlé de rapport au Macalosam, à Tindinga Maloba, Naïb Stabal, c'est pas le sambo public et vos athées, Ngaï n'a plus à la Kamalame, ma ordre, la place le sambo, la bataillon surtout, Bassel Saba, Bakoni, Namakono, Namango, Bassel Sama malade, les journées de Kakaya, les salis, Yaboga. La canicité, la Zalaki, na isa représenter que me collègues de Cabo tout le monde ngana papa alors ça qui était le lundi na ke mosala tango ala ko sana banque centrale na ke mosala mais motema na ngeza ke mosala motanga na ke mbangu na mbinza pour la ko mona papa to sur la malamu na ke mosala maye na ngeza ka kuna na komi na mosala na sana mosala te na moniki na lobaki na banque centrale aux environs il y a 14h30 14h45 pour la banque pour les cas la pousse na mon porte mon occuper depuis quelques jours na komi kuna exactement dans le pango et c'est pour Bayabarangai on apporte ce papa Sali la komi exactement entre 15h et 15h15 mais si le peuple a un rendez-vous la kuti esprit moko va donner plus d'informations na kati ndio ya cousine ya papa na kombo ya Christine Nsango
esprit saint albi nanga représentant comme c'est le quoi que ça na rendez aka manzambe ça kaka bon na albi na comme albi yaka mais mingai to ke na ndako sika papa za kuzier za kana sima to comme kuna na salon na moni moto te za kana kimia présent kimia un peu surprenant pour albi nangai to comme na buffet mo za kawana albi nanga to ninga albi représentant c'est au mobile albi na za mobile albi lokolo za mobile yeba kate papa na yo azalité langage na iza kapo na mtuni ya azalité donc la zalité motema pure penza eloko moko ya mabanga azalité azo mo regarde qu'est-ce que esprit saint égal bangani ay donc na ibite que na donc ça applique à moteke papa moteka biso ndenge wana na za comme na tranquille abi lokolo za mobile ko na ibiso kala papa na yo azalité na azalité akewa azalité azalité la tiki nzoto bon zina na yelo yo nzoto na à côté kuna chambre ya papa ezalaki kende boye c'est moke à droite et côté kuna mwa mosika moke bona moni bazoko ya ye amemi motu ati motu na ya papa wa na makolo mwana moka ya papa na kombo ya yeli fema le côté mosusu mama agama amemi nzoto côté makolo bayelinga nzoto ya papa na salon na yambi c'est esprit elongoi nakamati apesinga côté ya motu ya papa na ti motu ya papa awa na memi motu sikoyo tokoki koséchange ngai na esprit saint wana de formation abi nanga abi na esprit saint papa akufi te puisque la température na ye est normale so moto akofoka azala nzoto molonge boye te zongisa ye mpo azalaka kokenda asala makambo na ye andeyore ya nzoto oyo nsima zongi tika zongisa ye na nzoto esika ye azalaki akozonga po soko todeplace nzoto ntango akozonga akokozala désorienté albi nanga te mbala te mbala oyo kamata nzoto ya papa na yo kende na yango na mama na clinique na riema mpo baconstate dessin na ye nde nakamati bamesure nabi na bato banso esika oyo motuka papa eza kotele bazala wana te bamona ngai namona kobimisa nzoto ya papa te mais nakosala mwa projet bato balobaki milobi aloba te babomaki ye beteki masasi tiaki bapoison ngai nde moto namemeki nzoto ya papa ezalaki na trace moko ya makofi ya nani ya masasi te trace moko ya mpota te trace moko ya mpasi mpe te donc oyo nyonso liloba loba ya bato soko bakoza na ntembe baokonga naza koloba so balingi kosala bantembe bamona ngai parce que d'abord soko balobaka bongo parce que nakoexplike bato la plupart ya bato ki sasa oyo balobaki biloba loba ezali basorcier eza bato mosusu te ce sont des sorciers ce sont des magiciens ce sont des gens qui ne sont bao bata na bonzambe te bonde balobaki biloba loba alors sikoyo nakamati nzoto ya papa nabongisi nabengisi chauffeur nakamati nzoto ya papa nainstalle yango na nsima na nzoto ya mama mpe na nzoto ya cousine na ye Christine Sango alors en transe nde nakoti nakamati couverture moko ya bien na zipi nzoto ya papa et todémarre tokende na clinique italienne alors ntango tosilisi nde le lendemain mardi nzoto ya papa ezalaki exposé na libanda esiko tobengaka étoile podium nde bato babande kosala koleka kotala ndenge basalaka kaka ntango liwa ezalaka bato koleka koya kotala naza koyebisana bato te ntango wana papa elongi ya papa ezali komonano na talatala soki ozali sorcier okomona likambo mosusu okomona elongi na ye te okomona bouillard okomona mapata okomona ekeko okomona eloko na kati ya bato balekaka wana kotala. Il y avait des militaires, il y avait des civils, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait tout ça. Mais tu as vu qu'il y avait des militaires. Mais pas même militaires, pas posé des soldats, les canapés, tu as vu bango. Bango ne bato bakei ko téléphoner na mokonzi mboka tango wana te. Awa likamezala. Likamezala c'est-à-dire ambassadeur yeli. On va dire benga bango kufia wa. Mais ce que kotana na cercle na yeko komanda loko ngote. Pourquoi? Parce que c'est un sorcier. Il y a mon keko. Mais est-ce que so na bonzambe to komo ndoto ya moto nzamba bali na ndoto na ide ndoto wana etonde na puissance ndoto wana etonde na gloire nzamba bamono kitende ba ko raconter n'importe quoi alors ndeti na wana tanto to bimisa kinzo ta papa pour le jeudi misa mardi
mercredi mardi mercredi tosala badémarche mpo tofota batike tosala badémarche nyonso tu ya kobimisa nzoto ya papa awa na kisasa tozokende yango na mbandaka tosala badémarche nyonso tu esili ntango todémarre mpo tokende na aéroport le jeudi tokomi na aéroport à cause ya baracontar ya bandoki na bamagicien nde l'état akamati décision azongisa biso mpo le lendemain ya jeudi ya vendredi tokende na clinique tokende na hôpital mama yemo mpo bakende kotala koexamine soki ya solo nzoto ya papa mokonzi ezali wana mpo bamosusu balobaki te bato wana bazokokosa donc yango wana esengaki ete ntango bakonzi baoki bongo alerté par les cris associé batongisi biso mpe gouverneur na ntango wana ezalaka konde ville ya kikanda abengisaki ngai na régie des eaux ya ngalema na pokwa po ayebisa ngai décision ya bakonzi balobi na ngai bakonzi balobi lokola makele eleki mingi na kisasa balobi balembongi azali wana te oyo wana ezali selekele ya pamba ye moko asi akomi na bikolo mpo ntango biloko okoma na selekele na bikolo aloba te asekwi alors que jamais balobi o wana mpenza bato bandoki mpenza parce que ebalibongi aza na besoin na yango te ebalibongi elende nzambe oyo aye na mboka na congo ndenge elobaka na minoko baprophète mpona koloba yango awa te mais mpo bayebaki na bango te alors nga nalobi na gouverneur te d'accord ata d'accord te lobi na ntongo na 5 heures tokomema nzoto ya papa na mama yemo epa wati bakonzi ya basoda bakonzi ya sécurité na docteur Nzuzi oyo médecin légiste aya constate si effectivement nzoto eza na cadre d'abord na seke mpe soko nzoto yango ezali effectivement ya ambassadeur iyeli ebali moki na ntongo mpe ya vendredi directo matin tosambeli tokamati nzoto ya papa tokei en direction ya mama yemo tokomi kuna tuti kaka armada ya policier gendarme la sécurité na basoda dont colonel bango oyo ataka na papa mokonzi ya balimonge na école de gendarmerie ya arlon kuna na belgique mpo ye batindaki kokola témoin acertifie si effectivement ezali kaka ambassadeur ye capitaine ye tokomaki kuna nazalaki na bango nazalaki na bato ya biso ya ngai bacolaborateur na ngai na bangabale bangongo mosusu baakompagnaki biso bafungoli cercueil ya papa moto ya liboso ya kolela ezalaki colonel opango alobi non ezali effectivement nzoto ya capitaine eyeli mpe na inseki félix mamaya tomoni biso nzoto ya papa ntango wana nzoto ya papa ezalaki combien tozalaki vendredi c'est-à-dire 4 jours après tobakaka 5 jours après oyo décès na ye nzoto na ye ezalaki kaka flexible mpe ezalaki mwa lokola moto azali kotoka donc nzoto ya papa ekomaki makasi kokola bato bakofaka bongo nzoto ekomi makasi kokola nkoni boye te ezalaki kaka flexible nde ekamisaki bato voilà nde toyi kokanga e gouverneur apesanga promesse gouverneur konde bila kikanda te mokolo ya samedi so ntango bokokenda esengi toakenda honneur d'abord azalaki capitaine ya armée et ambassadeur donc na kotindela bino bamituka na kotinda bamotare mpo escorte bino kolongwa ndako binza te bokoma na rapport ntango bokambaki nzoto ya papa bangongi na avion nde tira ndenge tokendaki mpe ntango tokei kuna pour maloba na ye da accompli tokotani kuna le samedi wana na ambassadeur poto martin e mpe aza kokende na pologne akende korejoindre poste d'attache diplomatique nde ndenge maloba papa ebisaka ye uta le 1er mai le 31 juillet 81 maloba na eyeki kokokisama date wana samedi wana ezalaka à peu près le 5 ou le 6 juin 1988 voilà na mokuse histoire oyo eningisaki bato na mokili eningisaki bato awa na congo mpe bana oyo babwakaka biso mabanga le jeudi ntango bazwakaki na nzoto ya papa mingi bazwa bitumbu bakoka histoire bayeba te mosala ya nzambe basakanaki bongo te voilà na mokuse journaliste bolenge oyo nakokaki koyebisa bino okoyeba l'histoire monene ya bokeba papa mpo na biso bana balimonge lisolo monene ya mawa esungaka na 15 heures lokola lobi mercredi 30 mai 2007 ekokisi bongo mbula zomi na liwa 19e année
ya bomi bombe pape balibonge tozaka na mama wakaka moke na 15h tozaka cérémonie moko na 15h mpona komarke bokaboli ya papa na biso na mokili mais ntango tokosala pe ye lobi eza kaka résistance eza kaka esengo mpo te balibonge asi alongi mission na ye kolonga na ye ezali esengo monene mpo na biso eza elongo na biso kaka biso mane balibonge oyo tozali na kati te na bino na bango nyonso to badala oyo bana bacongolais baafricain bamindele baindo baasiatique eza elongo monene mpo te alongi mission na ye mpo te ayaki na loposo moindo lokola alongi ezali esengo mpo na biso bato nyonso ya moindo nde bato nyonso mokili mobimba mpo bakobénéficie na bapuissance ya makambo ndenge na ndenge ya ebalibongi na mokili. Merci mingi papa représentant. Bon, sikoyo elonga wana oyo tozali kocélébrer ezali elonga ya sens que kaka mpona mission to te a réussir mission na ye to kasi ye moko alobaka te soki yezu aye kokuta ye na nzoto bakoki kofanda 1000 ans omoni te ke esika wana ndenge alobaka boye yango nde moto epesi bato makanisi te ye akokufa te. Non. Journaliste alobaka te ete soki yezu akuti ngai bakovanda 1000 ans te abi neti soko yezu akuti na mokili akozonga mopepe lisusu te akotikala moto kasi soko atiki mokili oyo liboso alaloke yezu aye nano te ya kozonga mopepe c'est-à-dire kozonga purement esprit saint esprit saint eza na nzoto te eyaka mazali nzoto alors que eza esprit saint mais soki te yezu akuti ye na ntango na mokili awa ntango yezu akozonga akozonga lisusu mopepe te mais lokola akei le 30 mai 88 alors que yezu aye nano te ye atoni mopepe naye nzembo ya bayembi oyebi yango na ngai nazoni mopepe natiki nzoto ya masumu bongo ndenge bazalaki te ye na nzambe bakomi moto moko ezali kaka na niveau ya nzoto to na niveau mpe ya molimo mosusu mais yango ezali na niveau ya molimo parce que juste avant le 30 mai avant le 30 mai 88 tolobaka kaka de quelques jours après nzambe ayebisi ete mwana na ngai ngano yo apartir ya sika tokozalaka mipa biso alobi ngai nazala nzoto boye ngai tokozala mipa biso ndenge nini alobi tokozalaka mipa biso esika oyo tokozanga kaka esika mopepe ezangi mpe ayebisi ete ata esika ata na kati ya acier lokola mopepe ezalaka na kati ya acier ebendema na acier tokozalaka na kati kuna lokolo donc okwa tozali boye papa mokonzi balibonge ye na nzambe bazali kaka esika moko mipa nyonso oka tozali kocontinue mission na ye boye kocontinue mission na ye elingi koloba oyo toza kosala yango en présence ya nzambe tata mozalisi na nkombo ya balibonge elongo na temple na ye mwana na ye oyo tobengi lelo mpona kosala mwa différence moke papa mokonzi balibonge donc bazali toujours ensemble eseke lokola lelo toza kosola boye bazali lokola lobi tokokende na fete bazali bakozala tout le temps bazali na biso na kati na biso bakotika biso mokolo moko te ntango moto ekopela na mokili bongo kuna na mausolée oyo botiki na bikolo kuna ezali te nini mpenza mpona kolimbola eloko wana ezali nini nzoto kaka boye ya ye wana papa ebalembonge to boniboni bon mausolée ezali pembeni ya oyo tobenga liziba bomoi soko tokendaki na nzoto ya papa mokonzi ebalembonge kuna pourquoi parce que nzoto moko te peut-être to excepté nzoto ya mama ngolo sainte maria na nzoto ya ndeko na biso yesu to bango ya assez quoi mais mama maria yesu nzambe apanaki na nzoto na bango te mais oyo wana nzoto wana tokoki kobomba tobombi mpona mozole na bikolo ezali nzoto oyo ememaki nzambe tata mozalisi donc ezali nzoto oyo ezali purifié sanctifié etona bapuissance nde esika wana tobengaka yango mozole mpona te ebomi nzoto oyo ya mosomi oyo ememaki nzambe tata mozalisi donc esika wana esengeli te atako nani toti lokumu mingi te mpona makoki ya kobongisa esika nayebi ke plus tard tokozwa makoki mpona kosala eloko moko ya monene na esika wana mais elingo bateke biso tokanisa te awa toti nzoto kuna yeba mokonzi bana mokonzi kuna non bazali kaka bazali awa azali kodépendre na nzoto emosione wana te mpo ye azali kosala mosala na ye andeyo ya nzoto wana nzoto ezalaki temple puisque nzoto ya moto ezali kaka mbe ndako atiki ndako totiki ndako wana lokola ndako ezalaki na bopete mpe bosanto mingi tobomi yango kuna mais ningo bateki nzambe na mwana na ye bazalaka kuna bazalaka nde esika biso tozali
Pongo oyo baloba pe na tango ya élite ba miracle mosusu esalamaka soki ozwi contact na nzoto ya moto oyo azalaki na bosantu bonzambe nyonso tu. Est-ce que bozoa déjà témoignage moko ya miracle moko esalami na niveau wana kuna na mausolée? Bien, témoignage ezali ebele, témoignage ezali ebele, mais pour le moment nakoki koepengele yo ndambo te parce que ezali ebele. Ezali ebele ezala na kati esika wana makambo batamonoko kuna ezala esika mai ya lizibo ezali bamiracle ezali ebele vola biso tobengaka miracle te, alors tobengaka nde bafait saillant, alors ezali ebele naloba nini ezali ebele bato ya maboma babikaka kuna, bato ya maboma babikaka na mai, bato ya maboma tayele kuna na esika nzoto ya papa ezali bato n'importe qui bakotaka kuna te à cause ya puissance ezali kuna mingi. So moto azala ndoki akotaka kuna te, akotaka kuna esika mausolée ezali te. Donc basaka check, c'est-à-dire bataka bato so moto azala ndoki akotaka kuna te. Po so akotaka kuna akoki même kokufa. So azongi akotaka kuna nko akokufa. Bongo tina penza nini ya pèlerinage kuna na Bikolo? Mais pèlerinage c'est toujours esika oyo bato bakendeke esika bapuissance ezali mingi. Esika batiki nzoto ya papa eza esika bapuissance ezali mingi. Ezala bapuissance oyo nzambe ye moko atiaka esika wana avant te papa atika mokilo oyo avant totia nzoto wana esika wana ezalaka na bapuissance mingi eyoko bakisa masuku te nzoto wana tokisi yango kuna donc ezali makambo ebele kuna. C'est ainsi que soki toke kuna tozalaka makoki kaka apartir ya nzoto wana te, mais bapuissance ebala mongi nzambe atika kuna avant ntango atindi mwana na ye ambassadeur kende na Bikolo ayebisaka ye teke lizibo ezali kuna nde etika ntango akomi kuna akei komisa teke timona esika boye okende kokota mai ya lizibo ezali kuna ayoko kokota mai mai wana ezalaka ya ye moto atiaki yango te oyeki nzambe moto atiaki yango puiske soko ntango atimolaki akuti te tout a été construit na basima na nyonso to égravé na mabanga ezali kuna ezali donc nanasaka yango peut-être baange toyebi te mais na se kuna na se ya liziba bongo kuna ezali cimenté. Alors ezali mosala ebala mongo moto asaka yango te ezalaka nzambe moko moto asaka yango. Donc makambo eminene ezali kuna so tokendeke kuna tokendeke pèlerinage parce que bakendeke esika oyo ezali na bosantu mingi oyo bato bakoki korécolter na kokende kumi parce que toke kuna moto moko ezali esika ya kosala masumu te tokamataka plusieurs jours avant ya kosala masumu te, c'est-à-dire que même ozali marié osangana mwasi no te po ke ntango okoma kuna oakimile bapuissance ya ebele oyo ezali voilà. Bongo est-ce que sikoyo tomoni lokola te eleki mwa mikolo mingi okesu pèlerinage yango te elakisi nini boza kobongisa nini mpona mikolo ya to mpona boniboni mpona bana nyonso bayeba? Bon wana bakasi bana bamingi bayebi kola nzoko loba boye peut-être lo bazali bana bamingi bayebi nanu te, mais oyebi makambo ya nzambe bato so bakotisi makambo ya mokili babebisi makambo te lokola mwana ya papa ya musuni ok papa alobaka te mwana na bana oyo abota na musuni moko te na bango akoko bénéficier ntango makambo ya bana mongo ekoya makasi ekoya minene na bisengo ya somo soki azali kolanda ebana monge nzambe na bosolo te bakobénéficie te. Mais sikoyo mwana wana aweli alobi ke eloko wana ya tata na ye amipiki kuna alobi ya biloko na ye oke abosani ete biloko ya ye ya tata na ye te eza biloko ya nzambe tata mo ezalisi. Alors mokolo mosusu soka comprendre te akozwa makambo na ebana monge mo. C'est pourquoi lokola aweli papa ebana monge ayebisi ngai natika ye imoka ebe ndenge nini akobongisa likambo yango mpe tokokende kaka so tokokende te ebale mongi akozwa solution mosusu parce que azali kolo basolution. Donc tozonga moke na molimo sikoyo donc ndenge azali présent bisika nyonso tu na nzambe mozalisi ozokontinue kosola na ye na contact na ye na ndenge nyonso? Bien sûr nakosala eloko moko te soko lelo nga nasaka eloko moko en dehors ya ye me nakozwa busolo bato busolo na ngai en tant que représentant ezali ye. Donc soko natuni ye nangi nasala likambo fona tuna ye liboso mpe bana bamongi banso bayebi ke so batuni likambo na bango batuni te basala likambo na moto makasi na bango bakozwa elongo te ngai nakosala ko moko te sanke natuna ye nde tina wana ataka kalme mpona yebi te akogide ngai jamais mabe akogide ngai toujours kaka na nzela ya malamu na nzela ya elongo. Bon soki ozali na parole moko ya suka okoki koloba mpona biso toyeba lisusu soki te?
Alors, eloko na koloba kaka te bana balmbonge bayeba te nzambe aye na mokili ndenge alakila bana monoko ya prophète aye ndenge alakilaka na tokotanga ngo na buku ya Malaki chapitre 3 tokotanga ngo na Ézéchiel 34 tanga bisi bapasteur te obesi mosala na ngai olie bopetre na banyambo bolesta meme na ngai bokomi kolia bino bokomi minene bokomi kotambola mituka bana na ngai meme na ngai komi kokonda komi kokufa ngai moko na taboya tokotanga ngo mpe na kati ya parabole de vigneron oyo Yesu azaka raconte clairement que ye nzambe atindi baprofete na ye na mokili basala mosala na ye mpo ntango alingi atonda bafruit ya elanga na ye babomi bato oyo aza kotinda na elanga na ye mais nsima alobi te soko boye malamu natinaka mwana na ngai moko akende kotala makambo na ngai na mokili elanga na ngai nde bato ntango aye babomi ye lokola mais ntango bakoboma ye nzambe akosala Yesu alobaki te ntango bakoboma ngai tata na ngai akosala nini akoya na mokili donc parabole de vigneron ezali kaka na ndimbola te Yesu ayebisi polele te bato babebisaki misala tata na ye na mokili ye moko akoya balaka aye pa mosusu te lokola bana balongo bayebi alingaki liboso ase fixe na Uganda mais bato oyo ye abongisa na bapuissance asa na bango lokola bauganda babomaka bango asilikaki aye kosi fixe définitivement na mboka ya biso Congo où coule le miel et le lait donc na senge na bana monge oyo baza na kati oyo baza na kati ba persévérer na bolanda bana monge na bosolo na hypocrisie te et puis baoyo mosusu baza koka ngai bayeba te nzambe ye na mboka na biso mpe aponi peuple congolais ezala peuple na ye oyo ye akotambwisa yango na mokili mpona kobikisa bana na ye ya mokili donc baya mpo baza na devoir bakoma banganga nzambe bakoma basali babikisa bana na ye nzambe na mokili. Donc malgré ami bombi mission na esili te ekokontinue lisusu makasi nakoki koloba te nalobaka yango mpe nalobaka yango plusieurs fois que papa komibomba papa mibombi nzoka nde azali mais il est plus puissant que n'importe comment amibombi ye na nzambe esika moko alors il est plus puissant que peut-être nakoki koloba te ke ntango azalaka na mokili puisque bazalaka toli esika moko mais sikoyo lokola azali na faiblesse ya nzoto te mawa te donc il est plus puissant que jamais donc ngai nakobanga kaka soki na buku mobeko ya nzambe to na buku mobeko ya leta mais soki na buku mobeko ya nzambe te ya leta te nakobanga te mpo le plus puissant marche avec azokotambola na biso donc elo bakobanga te te tobanga kaka soki bebisi nzela ya nzambe ozali moto akotosa mibeko ya nzambe te ozali moto akosambela mingi te yosengeli obanga parce que ndoki antama moke akobeta yomoyoka moke bokoya mais soki oza kolanda kotambola bango ya solo oza kaka moto esengo et surtout soki oza kosambela mingi tosa mibeko mpe kokenda akote ya nzela na ye te bongo sikoyo eske tokolobaka ndenge Yesu ataka soki omoni ngai omoni tata na ngai sikoyo soki bamoni mpe yo représentant na ye bamoni mpe ebali mbongi bien sûr po alobaki te oyo atii na nzoto ya ngai représentant na ye mais akoki kolimbola yango na bato te parce que moto oyo lelo na mokili akorépondre epa biso dans le monde visible na invisible na nkombo ebali mbongi il faut te yeba puissance ndenge nini mpo te mokili bateke etrake. Ok, merci Nick, représentant. Ok, merci. Moni.